ensambo za mfumu wetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza ndiwa siditu, ye untwari ya mwanda velela, bika kalanga yetu tuka kwa yelevu, se mwanda velela. Amen. Nakumbwa tata mwana pe tata mulimo santo. Tolandi matei na biso. Tata pasteur nde atei biso. Abandelaki na banzembo ba Yuda. Akena mibeko. Mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela. Pona mokolo wana tobika. Lelo eza mokolo ya mbotama ya tata molimo santo. Esengo mingi na biso tolandi ye totosi ye tozosalela ye. Ya solo ezalaka pasi, surtout liloba ya kolo Yesu. Sur 100 nakotisi 99, mais moko akoti te. Oyo akoya nsima na nga ye nde akoya kokotisa. Zala likambo monene. Et c'est vrai. Lelo soki tobengami bana nsuka tina ezali. Ekeke ya liboso tozalaki komonana te. Ya mibale tozalaki komonana te. Ya misato kolo Yesu aye kasi alaki biso. Loposo moyino pasi kaka ezalaki mpona nini tozangi molobeli. Nani akolobela biso? Kasi koya ya tata molimo santo lokola mokolo ya lelo, mokonzi ya bato mwindu amonani. Loposo mwindu mokonzi aye kolongola biso na mpasi na boumbu. Tomonani lokola mwana nsuka. Yango balobaka ke ezali ntango na biso na oyo ya sosoli mpe alandi. Po baza bango misato, tata mwana mpe tata molimo santo. Aye kokangisa nyonso biso tondimi nzembo oyo bajejeki bayembaka. La puissance. Soki bozali kobongama boyemba nano nzembo nini, maloba nini eza na kati la puissance. Po biso tondimi bango misato, tata mwana mpe tata molimo santo. Elakisi ete molobeli na biso ye wana aye kokangisa nyonso. Soki otosi te ozali te. Bango mpe bakotala yo te. Bango bakolanda kaka oyo bandimeli bango. Etali bango te. Tosa nde, salela nde. La puissance, Jésus-Christ. La puissance
Toyebiki toke nagala likolo wana eza ya banani bao bandimilaka bango misato tata mwana pe tata molimo santo kolo yesu tata na ye joseph mama na ye maria toyebi bango likambo ya mwana nzambe na yo ezali te mpona kolo yesu eske okomona likolo tata simoki mama mwana totakoyela na mama louise toyebi bango soki oti likambo wana okomona likolo ko ndimi na yo te esika na yo ezali wapi otelemeli wapi lelo yo bokonzi mokonzi wa bakonzi ya botami ya mokili te me ya nzambe baye kobikisa biso baye kolongola biso na pasi bango nde tokolanda mpe tosalela bango ntina toye kovandela awa na nkamba touti epai na epai toyaka na nkamba koluka bokonzi ya likolo tozwa yango kolo yesu na bomwana na ye alakisaki oyo ye alakisaki tata simoki mbangu na bomwana na ye alakisaki oyo alakisaki wi tobotamaka na mboka soki mwana botami bato nyonso batalaka bisaleli ya mwana eza ndenge nini oyo tata simoki mbangu abotami kokola na ye klimi ya soso abwaki ekomi ndenge bake kopasola mbika na kamarade na ye ye ntango apasoli ya kopola mai wana ezwi ye na elamba akamarade na ye kamarade aregrete tasho tata kobeta ngai molimo santo na makanisi ya monike kamarade motema ebebi atika mosapi azwi yango akomise yango sika alesi kamarade abangi oyo kindoki te me nzambe moto asali likambo wana donc na bomwana alakisi te ye azali moto ya ndenge mosusu kokani te lokola bana nyonso tolandaki maloba ya papa Fumalongo lobi na cassette na rencontre iya lobi nini mpona likambo wana esalamaka ndenge aza kondima bato nyonso kozwa biloko na bandako oyo kotika batata balia
bamisi ye na batata nyonso papa kuyela asepeli asengaki me likambo eswaki bango yo tata osepeli oseki me nano mbotami te ngai na mizalelaka bino nyonso bozali awa nano bobotami te ngai nazalaki eswaki bango na motema asengi bolimisi te kambo naza koloba na bino kuna tozokende okomona yango alaki bango nani wana tata molimo santo yo moto mwindo biso bato mwindo tosepela likambo ezali wana oza na yo mwana nsuka bapesi yo nyonso mwana nsuka oyo balekaki liboso bazali me biso toye kozwa likambo yango na suka e bapromese ebele etondi na yo moto mwindo me tozososola koyeba yango te toujours jejeki ntango nasalaki mokili yo moto mwindo mpe nasalaka ye tozobosana soki bango napesaki bango ndambo me bino twaka me mpona kozwa ngo balobi totonga yerusalemi bescout toye bacroix rouge toye Chorale centenaire toye Chorale C toye mpona nini otonga yerusalemi mpo nzambe azongisa biso na esika wana eza devoir moke bapesi biso ya kotonga yerusalemi mingi baza koloba mbongo nyonso kaka na nkamba obosani promese jejeki oyembi na lingala oyembi na portugais
Merci Jésus. Tolingi tolobake na mokili mobimba. Mboka elaka ezali wapi? Oyo tolandi na nzembo. Oyo balakaki biso. Oyo tokozula 3 quarts.
Oba mosusu bazwaki un quart ndambo biso mobimba na ye soki totali nzoto tata Simon Kimbangu ezali wapi tokolakisa esika ezali kuna na mozole. Nzoto ya mama Mwiru ezali wapi kuna na mozole. Nzoto ya papa Kisolokele wapi na mozole. Nzoto ya papa Dialungana ezali wapi na mozole. Nzoto ya papa Diangende ezali wapi na mozole. Mboka Elaka tozali kotonga Yelusalemi ya sika tala mapamboli potokota na mboka Elaka biso toye na ntina likambo wana. Papa Mfumolongo, papa Diangenda na 60 ake Lubumbashi azwi nzoto ntango akomi kaka na nkamba liloba na ye alobi kimvwama na bino yango na ye kotikila bino. Biso tondimi ya solo mwana mpe tata mwene mosantu maloba ya bastud Croix Rouge Courage centenaire mpe boase na mokolo mwa le 12 septembre 2018. Okombo ya tata mwana mpe tata mwene mosantu epai ya tata mokonzi ya bolemi mpe mokonzi ya lingomba. Papa mwene mosantu na mokolo oyo monene ya mbotama na yo na mbala ya liboso na mokolo mwa le 12 septembre 1887 mpe bokangani bwa yo na mokolo mwa 12 septembre 1921 biso bana na yo basud Croix Rouge centenaire mpe Boralfe toye liboso na yo kozongisa matondi na ndenge obateli biso mobu mobimba wuta le 12 septembre 2017 kino lelo 12 septembre 2018. Tokutani na mikakatano ya ndenge na ndenge ya basi mpe bisengo kasi otikaki biso te. Mawa na biso kaka mpo na mbula oyo eleki tosili kobongisa baye batiki biso na nzoto ya masumu ndakisa chef Leroux révérend Madame Batozundi Londa André, représentant des gaz de suppléants P, représentant la ville Saint-Yankamba, chef Tadier, révérend Louise Kounana Koral, Jérusalem, chef aigle royal Félix Yambouana Kounana Congo Brazzaville, P. Togo Sanité Oyo Kunda Mokolo samedi 15 septembre 2018, chef course Ngwele Paul au sein de la ville sainte Nankam. Ikete Milimu Nandango et Ambaba et Païnayo. Ndabe na biso tata moye mosantu papa mokonzi wa bule solo papa osengaka biso tolanda matambi na yo ndenge yo olandaka matambi ya bana ndenge bango mpe balandaka matambi ya papa Simon Kimbangu lokola ye mpe alandaki matambi ya nkolo Yesu oyo alandaki matambi ya tata Nzambe. Kasi soki totali litamboli na biso epesaka yo mawa ntango nyonso po tokokisaka posa na yo te. Tosalelaka mingi baposa ya nzoto oyo ekokokisaka yo tata moye mosantu. Tozali kowela nini na kati ya bagroupe nyonso bitumba na bitumba biso nyonso tolobaka ete tozali nsima na yo. Bongo nsima na yo po ete topesa yo maboko tosala dezozo oyo kopesa biso retard na mosala ekokamwisa biso mingi te po ete opesaka nzembo na bandeko ya biso ya Jezeki na koloba ete
basusu balobi ete biso tozali nsima ya tata molimo santo nzoka nde batikali mpo na kobundisa ye. Bato ba jeteki soki bokorapele biso nzembo yango soki boza prêt. Le 11 septembre 1921, kuna na mboka Pwato, kuteyaka biso na mokanda ya Matayi, chapitre 22, verset 37 à 39, pe olobaki boye. Bolingo yango nde ekokokisa mibeko. Soki bozali na bolingo na kati na bino, lisalisi ya Nzambe ekozala na bino te. Obakisi boye. Bolinga bayini na bino na motema moko po ete nkolo akomisama. Ikete Nzambe na bino asepela na mayele na mpebwanya na bino. Molimo Santo akozala na kati na oyo azali bolingo te. Osukisaka na koloba ete osenga na bolimbisi na ndenge ya kozanga boyokani kati na bino po ete lipamboli ezala likolo nyonso kati na bino. Na yango mokonzi ya bwile mpe mokonzi ya lingomba toyi komizongisa mpe kokweya na makolo na yo po ete okoka kolimbisa biso pamba te basiliki biso mingi na ntina ya kozanga kotosa yo. Batezanga motoya eleki biso tokoki kotanga yango te po ete yo mokolo moko tata Nzambe tata Molimo Santo oyebi yango. Liboso ya kosukisa ndenge olobaka ete liboso ya koloba likambo ya sika lobela liboso oyo ya kala. Na ntina wana tozali kozongisa makanisi mpe koyebisa baninga makambo maye maleka na date ya le 12 septembre. 12 septembre
1887 mbotama na yo tata moye mosantu ya liboso 12 septembre 1921 bokangami na yo 12 septembre 1987 centenaire ya mbotama na yo 12 septembre 1991 réhabilitation politique na yo na gouvernement zaïrois ya ntango wana 12 septembre 1992 bosengi bolimbisi ya bilenge epai ya baboti na bango 12 septembre 1999 bofongoli temple ya centenaire na Lubumbashi 12 septembre 2003 mbotama ya Radelki mongongo na yo tata moye mosan kasi 12 septembre 1921 ebandaka na yango le 1er juin 1921 ntango mokano ezwanaki ya bokangi iyo na likita lisangisaki bakonzi ya leta ya lingomba ya katolike mpe bakomerçant bokangami elingaki esalema le 6 juin 1921 kasi lokola ntango kokaki te mongoni ayokaki soni nde kati ya sanza misato mobimba osalaki mosala ya kobombama lokola nkolo Yesu asalaka mbula tuku misato ya kobomba batata bamama mpe bandeko ntango mwasi alongolaki tata Simon Kimbangu na maboko ya kongonia akendeke na mwanza kienge kuna nde mama Mikala akende kokutana naye balongwe mwanza kienge bakei Kimbangu na posete bakende kolala kuna kasi na kati ya butu balongwaka mpe bakendaki kolala na Lukengo papa Simon Kimbangu azongaka na mbanza mpe asalisaka bato mikolo mine bongo alongwaka mpona bokei ndanza nsanda landa nzela oyo Lukengo Ntwasene Mputu Mwevu Nsenga Kimpeti Sawani Nsuni Kintala Nokimangala Lubingwa Ntwayoyo Lubingwa Lisusu Kintuni Nkusu Kianika Mbazasasa Makanga Kianika Kindunga Nsumba Lunzaji Zungu Nkusu Makanga Kongoma Lubingwa Kingewa Kilowango Kingele Nkusu Kindunga Lisusu Mbazasanda Kintumba bongo azongaki na Mbazasanda banda le 10 septembre 1921 azwaka mokano ya kozonga nkamba lokola bayokanaki na nkolo Yesu pamba te mokonzi bakangelaka ye na mboka na ye na ntango balongwe Mbazasanda baye kopema na nkwatu kuna tata Simon Kimbangu ayaki ateyaki na mokanda ya Matthieu 22 verset 37 à 39 ndenge tosili kolobela yango na ntango tobandi maloba na biso balongwe mpwatu baye kolala na mvunzu kuna nde ateyaki na ntongo dimanche le 11 septembre 1921 na mokanda ya Matayi chapitre 10 verset 29 à 31 balongwe mvunzu bakomi na gomeli Matadi esika ayaki kobondela na ndako ya chef medaye lututu na ntango akomi na nkondo asali to misato na ndako ya chef mti oyo akendeki kofunda ye epai ya babongo na ntango asilisi turu ya misato mire ya ndako wana ekweyaka bakomi na gomeli tete liboso bakota na paroisse IMS donc vula gomeli tete akomaki na ndako ya chef Limbwana na vula bakutani na reverend Denis pe azongisile makanisi nsima na koyebisa ye ete
osali makambo ana nakayipa basalaka na ntango ya nkolo Yesu ekomaka ye na ngompi banda akotisaki ndako ya Nzambe kuna nde babetaki matutu na bangota Stefane ya siwa na ntongo alongwe nde bana ya kelasi balandi ye kasi azongisaka bango na kolakisa bango ete mokili na biso ekozala na posa ya baoyo batandi mpona kotambwisa mboka abakisi ete oyo Nzambe akanakala ekosalisa kaka nde tina toyokaka okate kolongo na bango na nkibanda bakomi na Kingoma ayebisi bazalaka na ye ete batela akoma liboso na nkamba mpona kobebisa mitambo ya bangona bongo bango nyonso bakotaka na mboka ya nkamba dimanche wana le 11 septembre 1921 mokolo ya lendi 12 septembre 1921 nde akangamaka bakei kolala na nzundu bongo mardi 13 septembre 1921 nde bakendaka na ye na mbazangu na boko bayimboka balingaki kosala midele yemikangaki ye mabe kuna nde alalisaka bango pongi mpe atelemisaka moi po ete